Karine abandonne ça musala no sepel sanga mais cette fois-ci na zo sepel ngol souté Karine elle est trop hypocrite. Asani hypocrite. Naza sous na la Chine té. Oh comme même. Naza américain. Tapé ba bande qu'on a sur Frank Stemai bala ba matika songo makambu tu comprends. Tu as na posa na presse to bala. To bala ezaf mabongo to na posa te to zalaka na ba futilité na ba banalité parce que AG kende to na posa ba banalité te. En tout cas pour soutenir Karine Mokonzi, moi je vous demande de soutenir Karine Mokonzi. Donc pour soutenir yé, pour loukelaye apporte Tamboluko qui a ça la délivrance. A ça la Karine délivrance pour na posa Karine bala na posa Karine bota. Ok, nous sommes contre Karine trop, aux soutenir Yvette trop. Rose a clair, il y a une minute aux awapi vraiment. Les gens qui ont Yvette aya qui peut collaxer non abota moi na kitoko. Au moni tout compare moi sur abota na moi sur abota te. Tout compare à bangote. Aveuglé, on était aveuglé. Mariage à grâce des livrances monté même la Chine. Bah te belé balongo na la Chine pe. Bah les côté les Américains. Bah te belé balongo mwande na évité sur qui na côté ba américain mais bah te belé balongo na la Chine. C'est pourquoi moni ba chinois bazo aider Karine te même ba na membre bazo aider Karine te na loba kango une fois. Ay wapi boko so Amiral Chamala. Na émission na ye info perso. E ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour pour votre fidélité de partout où vous suivez cette émission. Et faux perso, mesdames et messieurs, comme je le dis souvent, cette émission-là, c'est ce culturel qui est là pour recevoir nos artistes et musiciens en général, nos artistes et comédiens, nos confrères, nos concerts par rapport à l'actualité pour partager, pour recevoir, d'échanger des idées par rapport à ce qui est les cas dans la ville, province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous savez tous qu'il y a le corps, il y a artistes en abisso, Guy Mario au début de partout, à jouer au sein des groupes, il y a artistes chers, Mouyombe Gauche et Outiko Malelo, na mort qui est cinquantenaire de la direction Héros Nécropole. Bazo kende kotika molimo ya cet artiste EP Manakime, on était là avec Gisoloy ba kopesa bino ba image pour que bozo ba exclusivité comment boromona matanga ya Guimard Veleki on a vu des présences des artistes na ba autorité ya mboko basala qui on a pour rendre cet artiste dernier hommage. Donc merci à vous mesdames et messieurs vous qui suivez cette émission de partout. Merci à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous Gisoloy, toujours l'excellence du travail. Merci aussi à vous. Et les profs, Moïse a contrôlé vraiment la machine, la montage. Merci aussi à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois M. Beni Yoka, Autozida, c'est l'agence, on a la voiture, on a l'achat de voiture partout dans le monde, na Canada, na Dubaï, contacté agence Autozida, représentée na Kinshasa par M. Beni Yoka, on n'a jamais dessus. Merci à vous aussi, Christelle Bola, vraie femme d'affaires depuis Paris. Elle va lever bientôt retour à Kinshasa. Merci à vous, Suzy Balando, ma paradis qui me suit depuis quelque part. Bon séjour à vous à Kinshasa, mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre quand on a croisement au Palagambela on a arraché Odilo Mampouya aux t-shirts ça bien basket ça va pour yoboya bien aux la jamais décis. Merci aussi à vous Ronsar Massamba partenaire officiel de cette émission. Merci aussi à vous Evar Sabdala et je suis bientôt retour à Kinshasa. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui je le réel plaisir yamba moko ya ba charge mais to ki moko ya ba charge on bi apandi ba charge pe apesi position na depuis mikolo kombesa ya Karine Mokonzi na ser na biso Yvette Kalombo. Automobenga Yvette Kalombo a créé sur les Américains Karine depuis Kalato batana la Chine oyo bakanga partout. Mais le tour yamba tonton pe Hervé chinois oyo asala ki missionnaire Yvette Mayamba a pesa qui positionne. Mais aujourd'hui dans votre émission Info Perso ameko préciser biso
ce qui azaka na la Chine ya la Karine Mokonzi to ebeli na Karine mami otebi ya longtemps tebi comme mami azaka na chinois mais le toyoki total émission au bayamba qui a pesi position ndamo qui quoi côté les américains ou Yvette Kalombo. Donc restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria. Il est l'ami placé pour parler avec lui après cette précision te ba tonton play azawapi. Biso là je suis d'accord avec vous au fond la biso tout le monde solo là tonton play na mona telinga ba converse na télé ba pour yo Armani donc le to zaboy. Bonjour tonton play. Ouais, bonjour Amiral Chamala, bonjour à internautes tout bazolo ndabiso en ce net moment. Là j'en profite aussi de dire bonjour à mon sponsor Jofa Cargo Fret Express, les transitaires internationaux depuis la Chine. Là, je vois directement à José Mawini. Merci à Jemi Fabs et Beauty. Oui, Zabongo ya la patron de Jemi Maboko. Moi, Sinzambe, moi, ça pembe les kabango, tout na pembe les kabango, tout na kitoko. Moi, ça zangandu, tazanga les sumo. Donc, merci aussi à ma tante jolie, Maya la Massanwa Foa, Babili Banga Kayoz, la toujours élengi pour nous bétager des 6. Chicha Mabouana, Panza Bandal na Paris, Babili. Papa Yoji, Chicha Mabouana, il passe à Persi Mabouana, Papa d'Histoire. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui, tonton play et chinois. J'espère que vous, monsieur, azarnamo, vérité, ne soit le bas, oyo. Et bien, le c'est plein, on va se planter parce que le bara, nyon se auto, le bara, ils en a battu, monsieur, mon ango. Et ça bien, monsieur, c'est planté, mais aujourd'hui, il est la mienne place, on va essayer de parler de la position de tonton play. D'abord, bonne santé, bon boulot. Ouais, boulot normal, boulot qui toque très à l'aise, donc, Nangolo Nzambe. Santé peso évoluer par la grâce de Dieu toujours. Merci. Tonton play tout ça la droit to bit na yo dans l'année mission Yvette Fivette Mayamba plutôt Ayamba qui yo très belle émission mais moi personnellement j'ai compris on dit que pessimo position trop au lobby makambo au moni trop Karine Sala mais bo tebi que yo aux allons toujours là pour soutenir Karine ou défendre Karine mais dans émission là parti où on a yoga qui au pessimo position on commence à soutenir les Américains. Est-ce que c'est fort au clair si na biso pe na Congo Victoria to ezala ki ni ba biso na ba lesa ki nini to t'appelle au ba ki nini parce que on va na bato ono ba bukara Karine ba Yvette ba Carmel tout. Non, donc babi je suis le maître de mon corps. Donc ngamona s'est décidé par rapport mais na pesi position te que aux américains. Na zaka Hervé chinois noir au batu ba ebinga naza américain te naza sous na la Chine te. Ah, comme même. Naza nanga place nanga moko donc a créé structure nanga moko naza wana pona ko défendre onyo so osam sala malonga onyo so osam sala malam oyo osam sala oyo e osepelisa biso pe ba internautes pe ba fanatique. Pour la Karine ni sala musala zo sepelso. Karine bana osam sala no sepelisa nga mais cette fois-ci na zo sepelanga ngol souté Karine elle est trop hypocrite. Asani hypocrite. Ben Karine Mokonzi hypocrite tonton play. Elle est trop hypocrite. Donc, on a costé na manché moté na zolo ba vérité o nga na yebe. On a comprendre Karine parce que belé ba défendre Karine le même na structure ba charge na auto panza même na structure. Comment on a côté au panzi? Même na structure ba défenseur et belé ba défendre Karine ba fana na Karine te. Musika ba mo défendre Karine et Karine a voyagé à Paris. Comprendre? Qui bien voilà na ina ba janvier boye. Ba janvier ou tu baya sima ba janvier baya sima na yo. Ba janvier baya sima na nga parce que l'équipe nationale est bandi parce que biso Karine a coûté biso na la team moi tana ba dame sur lozolo. Era longwe pa maïso Fabo que j'ai sali. Era longwe pa maïso et a Fabo ba bebani kuna aye na la team a coûté biso na ba dames. Nde ici l'équipe nationale et aki ko banda. On était là, Adam Suluzolo, Karine Mokonzi, Ngai, Jaël Cho, Yvette Kalombo, Grace Moladona, la star. La méga star Madame Panzu. Donc, tous les na bango, ba sœur nanga o nani Cynthia Wadol, o musona na poto nani. Pamela Chekola. Laurent, Afi Laurent. Bah Pamela. Fifi. T'es Afi Laurent. Okay. Afi Laurent. Mais là chez Kola Bazala qui na structure ya nini te, ya équipe nationale te. Azaki Massa Karine ba na ozala zala pe na ye. L'équipe nationale tozala ki ba oyo natangi ba kombo. Ba Juvenal ki ba la ba Yassima. Ba Janvier ba Yassima. Ba Biri ba Yassima. Ngelo resala ki na s'éloigner mouki une équipe nationale c'était à part. C'est que mon ibiso ba chinois tout ça un peu remarquable.
la période ezaki la ntime moi ta maison mère moi guerre moi nini te mabiso sala musana so église au milieu du village to komaki na ba difficulté à kokota ba place mususu ponga na ndoro promouvoir toujours boulot nanga to zana ba difficulté à kokota ba place au héritier simba raté to zana ba difficulté to bano que même na la samba na ba princesse a fifi to que ça l'émission tellement ba ebi chaîne to bano sala ba to héritier to bano masquer même comme chaîne na annonce par après boye libanda bo créer deuxième annonce pour boulot hein. Oui, ton nom c'est loco. On reprend. Elle a montré que c'est comme trop risquant. Donc on a eu un risque belé na nenga bala samba ya balibanda ya kolekara ya pamba ndena ki ko s'est décidé de me retirer un peu na équipe nationale. Mais j'étais na une équipe nationale na mi benna na ki na bana sous koluka ko pesa sous position te pona promouvoir musala o esala ranga na la ta jina bien na ta t-shirt ça bien, ta basket ça bien. C'est par après bah Juvenal qui bat là bas ekoya. Bah Juvenal qui bat là bas ekoya. Bah Biri bas ekoya. Bah na nikutu ayaki na nous te en attendant structure à liboso. J'ai le show ayaki sima. J'ai le show erwana. Avec moi sima. Oui moi sima mais ayaki ngana zalaki non. Parce que erwana j'ai le show azaki na Glorio Langi. Guerre ezaki na Karine. Vous comprenez? Par après ba bebani na Gloria aye na ngambo ya Karine aye ko équipe nationale. Par après ngana eko se retirer mukie bana mai msu ba Juvenal qui bala que j'ai sali depuis Paris. Ba ndeko nanga oyo ba Pecho ba Biri. Ba na obenga da petit kande ka. Bonga Biri masa na ngai. Mande photo. Vous avez abi. Bonga Biri za masa na ngai. Petit na yo. Biri za petit na nga za petit dimi. Rond-point. Ah petit dimi. Rond-point ba Pecho ba Biri. Venda roza mukolo po lugniza yo kanga mama kasi. Venda za vina yo hein. Avete ma roza mukolo to roza la ba prépé. J'avais roza ba prépé. Musupa roza pe mukona nga me ba ya ba ane belete mais j'avais mon mukolo kokodiko kwa kola ndete. Ya kola nani? Kokodiko akola te aba jara bato akola raté donc bato bazara toujours mon ndi mo na muke mbiaka de mbiaka. Après ba Pecho ba Biri ba ekoya. Si bato ba mo voyager ba Juvenal ba kei ba Filora ba kei ba na ba kei papa et ça fait que non ba lekechu na bosse una lekechu na structure liboso lekechu moi na zaki na structure liboso par après et comme bongo Karine Mokonzi be ayé par Paris équipe nationale KO et là histoire et là Neto fanda sikoyo toezwa likanisi. On a ba guerre comme trop, ba tozo s'en charger toujours na Karine. Ba sera anniversaire à Karine ou fêtera on est comment attends kende bosala. Wana Karine a kei après ba charger ko ça na sima. Tellement moi parmi la fondateur. Oui, tellement j'étais déjà avec Karine. To fanda ngai muna fenek, to ebimisa likanisi au ça ba charge. On peut n'avoir qui monoko alobali bosso parce que bien beaucoup le battre tout ça va charge donc open alobaki. C'est moi qui suis le fondateur. C'est moi qui suis le fondateur. Tel Sibana Mai et c'est on a likanisa ba charge té. On allait faire quelque chose pour nous soutenir Karine. To annonce la FNC ka sa émission mo bayamba qui pour nous soutenir Karine. Ndé émission tout monde pesi makambu té né non bana mai to créer ba charge. Pour la période bakanga Niamakor ba bimisi na répétition hérité wa tabaka wana ba charge ya Karine to moni ke bana mai ba boyi komba ba charge wana biso bitin c'est que biso photo ça la komba ba charge to pesa ngo makambo et komba ba charge est-ce que uta ba charge ya Karine hérité et bana monoko héritier ba kanyi Niamakor afinga vient na biso aigle un jour à Bima pour hériter m'ta défendre tiens Bimara après une répétition il a hérité dans le gazé bateau wana ba charge ya Karine donc Karine n'est pas 500 na Niamakor na 4 oui qu'est-ce que c'est passé Abimi sont pas na Niamakor pour Niamakor ça qui les gens croyaient que hérité m'ta tindara bango ba fingara or que hérité innocent hérité qui innocent ndé bigande zalarabi wana ba charge ya Karine ndé bana mai ba nyonga ba charge ya Karine ndé ngaso FNC que c'est émission na temanga na zape na Karine non
mutu moko bat bazo boya kaye bat bazo finga kaye na photo soutenir ye to ye ko utiliser ka to na olugande so komba otati na fana blabité tout ça komba ba charge oyo ba équipe nationale ba boya wana tout ça komba tindo mone pesa makambu to beta première gag histoire vraie ya la team wata ti to za ba beki senna ti ba jemima ba ye ba princesse Afifi ba ye Bara route non joue alboso na bagag bara na otala biso. Na otala bino bosa la histoire. To tourner bagag na biso. Ti deuxième tournage bana mai ba sengi ba kota ba koti. Zini route na ba Nicolas non ba sel ba défenseur te. Wan Nicolas na sel ba défenseur te. Wana Zini travailler na Nicolas. Ba komaki ko yamba biso ba charge. To pesi ba ngo goût ya osala les défenseurs. On peut ba sali défenseur après avoir bino ko sala ba charge. Oui. Après avoir biso ko sala ba charge mo be ba sel ba défenseur nous moment inde to zaki ini ba tne ba ngaba komisa ngo moi lokola moi polémique par rapport ba travail dur pour Karine. Oui donc biso na biso to ba ta Karine inutile ya ko boma na nde monaka jour anniversaire à Karine bango ba ki ko sala sa marche de santé ba ki ba inviter biso to déléguer 3-4 personnes ba ki ndaki par rapport biso to organiser soirée to koko ke biso nyo sauter tandis que na soir to na soirée. Comprendre les restes tout ça pour il y a organisation à soirée des histoire à charger utawana je suis le fondateur c'est pour cela na c'est décidé payer à Koboma yango parce que Karine c'est que Karine est en train de faire ça il passe. Qu'est-ce que Karine a fait ça le passe nda finga Yvette Kalombo Nathalie Sikoyo vous comprenez comme il place en parce qu'il a fini Yvette Nathalie Sikoyo Yvette pas fini Karine mais quand même on l'a 26e quand même et pourquoi Yvette ça comme il à niveau ya bongo pourquoi Herba qui fait sa grâce réaction ba chinois ba ça la live na nénéa bazala qui clair ceux qui carrent tout ça on a mis sur le belango ou ça moi rétro ceux qui carrent na bebanana et ana grâce c'est pas tout le monde ne bebanana na grâce pas et à part ça bazara ba masse ba ngot bazala structure moko malgré tout il y avait des grandes sœurs des grands frères mais on était tous des amis na structure vous comprenez ceux qui carrent na bebanana et na grâce c'est pas dit que néné a to le kechu to Yvette to ngaito Adam Stone ba bebanana na grâce té on comprend o ba ba beba na ti lelo baloba ngo te baloba secret na bango ba yebi o ba sala yango ba donc yo ba bomba ba secret na bango mais ce que Fenech il a fallu de bien regarder la vidéo oyo nene ya basaki na nani y directement à quel na ba critique par rapport à quoi par rapport il y a Yvette Nenge aloba ki no ba chinois ba nana ko ba charge ba sa musala makasi pour na Karine Bosungara bango na nini. Vous comprenez? À ça l'émission a démarré Yvette et continue la chaîne à Karine. Karine a petit à sa émission té. En tant que mukolo tel que Yvette a master na yo mère amina. Il a fallu de supprimer la vidéo. Tika vidéo jusqu'à présent vidéo on est bat bazotala yango. Ndé yango moni Yvette a mona yango c'est comme c'est à 12. Karine a petit mais vidéo ezaka na kata chaîne c'est comme c'est à 12 ndé ngomone sika moto yaki kopela makasi mais sikoyo ba vérité oyo Karine abimisi pona Yvette to bote ba bimisa ni ba vérité donc c'est pas ba vérité na bomba na sepel na ngote pour naza na minute na ni muta Karine na ni muta Yvette vous comprenez na ni muta Karine na ni muta Yvette ba vérité o ba bimisa ni wana sepel na ngote moi c'est que o esalinga mal ezanini ko mona ko sona ya bino bomo ko tsana ba mama pe mama ngola za l'envie mama o ya kufa Karine okotisi na kati esalinga pasi ponga na ngama na kota ya ba mama na sala ba aventure parce que natala amoro souffrance à maman nga mona pona nga pona tanga pona za lelo na simba moi 100 mois 200 mois 300 mois 500 na facilité c'est grâce à ma maman. Voilà. A fidèle ba peut entrer fidèle mais ça c'est bête ma mère quitte bandal pour maluku. Pour na luka makala ateka makala pour ngana zo iloko ko lia. Quand tu dis maman finga maman là le deux ba finga ni ba maman quand même. C'est parce que Karine a commencé. C'est Karine qui a commencé qui ko finga maman ya moninga. Oui, au moment tu yo so fini mère nanga.
yo bandi effectivement nga pe na ozongisa on comprend ngala mona ki pas oko tika no talikara William Sungana na ngempoli yana finye mère yo tiki nga charge faut pour nani pour maniquer pas le bakango Yvette fallait pas à répondre na maman fallait pas Yvette pas finir maman voilà comprend fallait la éducation de base yango manque de gens ba on nyon soit traité bon bande moko on comprend si ko ngasko na tali par rapport à wana suki na maman te mwana aza innocent na makambo wana. Effectivement, je moi na côté na kata ba bêtise. Non, c'est Karine qui a posté l'enfant. Karine tabana ko fond de Yvette. Kéazani. Ngi. On comprend na page na ye. Nde yango mona ki Yvette aya ki pe ko lakisa que non abota mwana kitoko. Omoni to compare moi sur abota na moi sur abota te. To compare bango te. Je sais pas ko bota ndenge nanu ya ko sente muninga pa lingi abota na nga mariage. Tantôt Karine pa linga abota na ndenge ya honneur. Papa, masa ya na problème te ko bota na ndenge ko sente eza liba couper. Ils ont la bande belé babima ba ministre ba député ba PDG ba déjà ba compagnie belé baza bana pe ba botama pe na ko sente hein. On comprend. Ko bota na ko sente za ngo li sumuté ezaka ndé accident. Et ezaka ndé accident. Moi naza lipamboli nzambe. On comprend. To mona to ka pe ba histoire msupe opetum mona pe que non fi moko bozo ki ze milibanda ya rosente ya linkolo ya soni akelongo la zemi ti lelo abali azobota lisusu te po ba mabota za bénédiction nzambe on comprend bana baza bana tu totenga mukana là tu fais allusion de parler de Karine parce que Karine a botaté même ninga bota ya osente non nazolo ba ke bana non nazo expliquer ba tout parce que ça question tout ninga yi yonga nazo ki na zo expliquer ba tout je suis ni pour Karine ni pour Yvette comprendre siko ko tsana na bana bongo ye surtout totala ba film yesu comment na la bible que no botika bana ba pa na ngapo baza ya baza lipamboli on comprend biso to ko tsana innocent il moi na Yvette il a rien à voir na ba guerre na bango et moi na Yvette ça moi na Karine c'est sont des amis ba coller ensemble on comprend. Nasolo esalinga ne passe nde ngwana na Célestine na tali siko ke non Yvette skuto za massa ya Karine o bakoli na ye ba yebani ba secret ba ben ba intimité ba secret ba yebani ba intimité ba yebani même ba boti tout ça tala niveau ba komi na makambo yo bongo ba biso ba auto yebani na bango na kimukolo na nzela ya réseaux sociaux so ilelo to bebani ezanonde on comprend. On va maramusenga ezala donc ya mabe ya makasi ponga so toucher na mama nanga elonga na maramuno ya internet et comment to coûter na nzelo makasi betinga so makasi te na betio elonga vraiment maramu internet donc Karine plan ça na salifo yango moninga na se décider na nga ya kolongwa so peut totali le oyo héritier watana ba évoluer ça va par rapport à Karine Azalaki. Bako héritier Karine d'abane peut être étouffé wata papa bon éviter Karine yana yombo pas héritier Karine yana nini yombo pas héritier na ebangote voyage États-Unis et suka wapi Simbatin ba refula bango donc on est sur na Karine kaka concert Olympia héritier watana ba comment il prêt à rejouer Simbaté concert on est Simbaté biso moto mona ba balance salama makamutu billet kama oh tumba mami na yo mami tando na mos na tumba te na lo ba vérité na fingi été ba vérité nyonso e sala ba la Chine passi et ça ba chinois pas les américains et pas si ou pas ça ne me concerne pas ngana viva pona ba chinois ta na bilama nga ya moins cher pona ba chinois ta s'il te plaît na onyo soyo mon entre Yvette na Karine na nde bazalaka c'est que bazaki na bona bolomo hypocrisie, il y avait pas l'amour sincère de te bazalaka. Bon moni il y a des secrets o ba bimisio eza ya kala et ya makamoko ba yamba liboso te ba bebana liboso ba bimisa ngo te poane parce que amour ezalaki
il y a quelque chose où ils ont régné entre Bango Mibale ou celle qui m'a rambo et Bima. Ils en ont loko moko na katu wana ou celle qui m'a rambo. So bazo bezaka mariage à grâce témoignage te la musinyoso. Moi mariage à grâce témoignage, ils ont délivrance pour na biso ba parce que on était aveuglés. Ah toi tu étais aveuglé le rôle là Jubek n'a bien pas aveuglé ba fongolé. On était aveuglés. Mariage à grâce témoignage des délivrances, on était même la Chine. Bah te belé balongo na la Chine pe bah les côté les Américains bah te belé balongo mwande na été sur qui na côté ba américain mais bah te belé balongo na la Chine. C'est pourquoi moni ba chinois bazo aider Karine te même bana membre bazo aider Karine te na loba kango une fois na émission na yo lo très fort plutôt là c'est bon bazo aider Karine te Karine na pas aussi les temps ya ko kende na ba banalité na et na vie. Elle est assez grande, elle a déjà grande fille. Babanalité qui est dans le Tiwapi. Babes Tiwapi. À moi, c'est un peu ça, libala, un peu ça, ma bota. Vous comprenez? Pourquoi quand Yazaki na centimètre, abundisa Mike le Kambaye na centimètre. On y est libala, on est koufarate. Et Panzana. Bamaramsu, Bamutakale Bima, Bamarambe Bime Bele Bele. Après 5 cm dondi après dondi ba makambo bimi après dondi era makambo bimi era tomoni tigre makambo bimi tu comprends asosola ko alukelo nzambe alukelo nzambe et non senga ma ba chinois ba na membre bo aider Karine vraiment makasi bolukele prophète moko ya malonga o ya ko délivrer vie à Karine. On va délivrer ma vie à Karine Makasi. On a besoin d'un poto to bazo yakin. Attends ndenga kin attends ndenga poto prophète o ba bona ke o azama na pas kosi. Ko pona nit na kin ko pona nan. L'homme de Dieu. Il faut raisonner pour prophète ba belé pe. Ça passe de niles hein. Papa tu ko tsana ve na ngai ko tu ko tsanga na rando na ve. Na ponelo. Te tu ko tsanga na rando na vi wana ve na ngai. Prophète de la nation. Bo tu ko tsanga na rando na e. On a pasté na kosela la Karine de défense. Ba pognon chinois. Suma ba poni ngana lukela Karine passe. Bon serviteur de Dieu. Bon serviteur de Dieu. Papa biso nani oya ngaba o nani. Papa ngaba. Oya bimisela biso évangéliste Kizamina. Baroute. Te baroute te bimisela biso évangéliste Kizamina nani. Tambolukoki. Ah, Tambolukoki, hein? Papa, il est quand même, ça va. Papa Tambolukoki, ndé. Papa Tambolukoki, il est donc, en tout cas, chinois, boluka numéro, il y a Papa Tambolukoki. Il y a un andimé. Asale la baronne. Un serviteur de Dieu. Asale la baronne, vraiment délivrance. Il faut, que le Nganzambe. Pour, à part Papa Tambolukoki, salele, malheureusement, paix à son âme, maman Absolangi. Et si que maman Charlotte a Sambela. On comprend? Ouais, à part maman Olangi, donc tout ça, papa Tambolukoki. Il y a alukama baluka salama de défense pour la Karine pour ça ne va pas. Tonton Play, tout ce qu'on a côté sur Marambo yo pandi ba charge cause nini salio au panza ba charge. La pandi ba charge wana po et tambola no malonga te. To soutenir mutu moko oyo to kokoro soutenir te. Pour soutenir Moutou, on a bandé au beau quoi qui soutenir té. Oui. Tu soutenir Moutou, tu peux soutenir té. Moi je suis assez grand, dans mon colo, na parent, na responsable. Nous avons une humiliation, une bêtise, nous ça la caïb, nous sabine encore la moins sans maturité, sans maturité, ngalelo, moi t-shirt, moi chemise, moi basket, ils ont une famille, c'est parce que c'est décidé. Ah, ma famille peut pas tinda. Famille n'a comme tinda batelemela nga maramba ba charge mamba Karine nena boye tellement c'est joli mala auto tinda 32 kg donc na qui n'a pas hérité pour malama tongi na qui 32 kg sur na 6 émission ko tiki kaka ko soutenir Karine finalement nga bakanyela nga kumba ya le aga on raté pe na la Chine de bando tinda la bino ah papa la Chine la Chine batinela combien et abamon combien batina ba million ba 50 $. Ba fay ba defay wana peso. Ni nyango batinda combien? Ba desa ba 300. Ba desa ba 300 ngana na $200 à du coup par la Chine te pas ba chinois te.
nazo $200 du coup ndozo ate ba Fennec bazwaka ba Muna bazwaka ba Jima bazwaka ba Zini bazwaka ya chance na bango ya chance na bango ebela pe ba mbongo ba lia msusu wana peza pe ya bango moko ta ezaki ya structure tout c'est ba mbongo structure tout mais tellement qu'il na combo na e bongo to sala ba réunion mbalomba la poane bah c'est mon vocabulaire ya zui à camoufler camoufler bino wa e ba Zini ba sala makambo wana tika boye ko lu Zini ba problème ozinya mutu na to bene Zini le bino mbongo batinde ba charge ya zonga le nyoso ba Fennec ba sala makambo wana to Fennec pas salango papa bon abana ba tsemba ina muno et anga zala very morning ouais mo Zini kumbi plus que Zini kutu plus que Zini wala mutu nanga yebi plus que Zini kutu au monde zana ngai na sutukela bambongo wana mikete papa moi j'ai fait mon travail na liara na mutoki nanga grand monteur soki mutu akabelinga na kozwa na roboya te ba chinois bakabelanga mbongo na roboya ngote bakaba na zwa on comprend mais ya ebele te parce que na sala makamna na futa parler pour na ba chinois te na tangisa moi na nga na mbongo ba chinois te na mbongo mutoki nanga on comprend na ba grand frère ba prêtre o soki na bi lelo mama et salama on comprend lelo pampa et salama na ba père Alek nanga lo ba mimi life feta comprends moi na bandal moko salama kambo mona na kata bandal taka bandal bandima on te plaît toi non to jeter calming tena mambo ya Karine fait pour to kota na koto sozo qui tirer la musique parce que bientôt le roi de la fausse était Paris na nyonso o Karine na Yvette ndenga na so non ba sur les partout bazo remarquer da position au pesa mingi o kende sozo contredire Karine trop ozo soutenir Yvette trop oza clair yo na minute oza wapi vraiment na minute na parler na parler na ndenga parler vraiment ndenga siki ba potana ba siki ba no ba potana oya sa makambo e sepelisa ngate na oya na démarrer OK ça m'a moussou sepelisa yo ça makambo sepelisa nga na soutenir ye ça makambo sepelisa ngate na démarrer mais ebi ke mikolo ba américain ba pe mabe na so na bazo fort papa na ba ikara ba ya ba iner d'ita ba 48 000 spectateurs na direct na direct belé tout ce que ba gère chinois pour clôturer dossier Yvette Kalombo na Karine Mokonzi quel mais tout na ba chinois pour tout kanga fermeture ya dossier ya Karine message na lancé na ba américain ba continuer toujours soutenir ya bango Yvette Kalombo ba américain ba pe ba s'abonner na Afrovision 243 TV banani ba américain ba s'abonner na Afrovision 243 TV yo pèse position aucun côté les américains na bengi ba américain ba s'abonner na Afrovision 243 TV pourquoi et kota makambo nyos tout et ça rapport na Yvette té et ça peut rapport na Karine té oh nyos ça actualité ce qui muta défendre Karine na chaîne nanga et kokota muta défendre Yvette et kokota parce que moi j'ai fait que mon travail et ça disons il y a chaîne mon commercial ils en a parti prité on comprend ba chinois peut continuer toujours à soutenir Karine Mokonzi les mbataza mami azalaki mami na biso na tikeli bino bo soutenir tikeli bango oui na tikeli Fennec ba Jemima bango tout continuer toujours soutenir Karine Mokonzi mais bo aider asala makambo et c'est parce que AG Kende tu as pour ça to CP la Karine na Bali nenge to CP lelo madame Panzo grâce te molado na Bali comprends nenge to CP la pe kalapete mania maniango malika pe les 11 A pe prédots nenge to CP la pe on comprend nenge to CP la pe nenge bande ko na so ba lendele babala ba Yves Pan babala nenge to CP la pe ba bande ko na so ba Frank Stemai babala ba matika songo makambu tu comprends tu as na posa na presse to bala to bala ezaf mabongo to na posa te to zalaka na ba futilité na ba banalité parce que AG Kende to na posa ba banalité te en tout cas pour soutenir Karine Mokonzi moi je vous demande de soutenir Karine Mokonzi donc pour soutenir yé pour lukela yé apôtre Tamboluko qui a ça la délivrance a ça la Karine délivrance pour na posa Karine bala na posa Karine bota on comprend tonton tigaro ça la maramon la ba ignorance Karine est ma sœur, elle restera toujours ma sœur. Ngana Karine to bebanité, nazo contredire yé karane na makam oyo azo sala oyo se pel sangate. Ndé ngo ça qui na contredire Karine. Hypocrite c'est le ba Fennec. Ngaza hypocrite té. Pour Fennec et sans la Chine ba opé mana bango té. OK.
Ah, bon, on va mater sans la Chine. Ah, papa. Sans la Chine, on peut mater. On peut marano sans la Chine. Sans la Chine, et na, peut parler ou zika. Est-ce que. Papa, parler langue ou t'as zika, matériel, zika. Est-ce que Chinois n'y a tenu les fisc $10, bah, qui ça et à son bapil. Ah, bah, ça t'est, hein. Ah, ça t'est. On comprend. Et ça va, oh, y a un azalana, bango, nazalana, bango, ne baso continuer toujours qu'au soutenir les Chinois. On comprend inutile, zalana, batumoro, boy, oh, basé, bango, valeur, nangate. C'est inutile. Donc, si la grâce est mon, na délivrance oyo, parce que la grâce est mon dé que délivrer les fonds la misu. Il faut que misu que non, non, c'est ce que mon soutenir, non, soutenir mutumoro boye, oyo, batongo na mon a soutenir, batum soutenir, ba soutenir ngate. C'est inutile. Nazan rappel na poste na forcer na pété ba chinois ba soutenir nga, pardon, et ba américain ba soutenir ngate. Et na forcé bango te na ce baye po yambi bango so qui baye na royamba bango ndenge na yamba pe quelques chinois au ba soutenanga quand même. Non, moi je dis que rien que la vérité. So qui baye na royamba bango ndenge na yamba pe ba chinois au ba soutenanga na moi muke na bango passé bazana ba ndeko na bango na ba kisasa ba boto ba kisasa ba penser na o na rotine le bénéfice c'est $50. Ils ont déjà belé. Voilà. Ils ont déjà belé. On comprend, tout ça là bas ingraté. Et tout ça là bas ingraté, tout ça là bas ingraté. Parce que si on a $50, $50 on pour la vie n'angaté. Mais quand même, et sauvage n'a peut-être na elo komoko. On comprend, na rosa jamais irreconnaissant. Ce sont nos frères. Sont tous des Congolais. Baba Congolais. Karine c'est ma soeur. Alors tu as toujours serre nanga. Na fini Karine tie. Na lobby garande vérité ma réponse c'est le sangaté. Merci beaucoup, tonton Play. Vraiment, merci beaucoup. C'était important, mesdames et messieurs. Na le belapé moi mouké kota hérité watana betozaki dimanche tozaki na concert anniversaire mais na chez. Tozo yana, to fermer tozo kanga parenthèse. Il y a Maramba Karine na Yvette. Voilà, mesdames et messieurs. Na na ba chinois té. Non assisté na pas savoir conseil ezali, conseil mezali le ma le long na tika ba kota na douche té ba kanga porte té. Pour comprendre. Le long na oloba. Ba chinois ba soutenir la baronne. Ba aider na ba prière inza basalela ebika moi azo mobali lwa date moda ada na mobali wana aya na ba aventure te ndenge ba oyo ba leki oyo aya na ba aventure te po ba ya bonwa to tata ba life fatigue o Karina Simba et tata ko embrasser na ba s'embrassana te na tagi la fatigue. Parce que lié tigé maman à côté là on donne. Ça peut battre fort on dit Zeleka Karina bi bana mastani afono ko voilà to nyama. Comprends maman nyama, wa nyama. On comprend ba chino bo aider Karine so bo numéro ya porte tamboluko qui te bo isanga na obenga masalanga mona ya évangéliste qui zamina ki bila. Masalanga mo bo ya moi si ya marié. Après ça numéro ya porte tamboluko qui peut mutabenisaka libala na e après ça numéro à porte tamboluko qui na repasser le numéro à porte tamboluko qui a ça la prière ya grave pour na Karine senga faute délivrance ya makasi délivrance ane senga ba pasteur Kabundu aller sa terre toi ni Kabundu aller sa terre te yo lingi combien. Voilà, mesdames et messieurs, allez comprendre, c'est lui, tantôt Play, c'est important de prendre quelques minutes de parler par rapport à dossier à Karine Mokonzi parce que à Zamoko, il y a Basser, on a mis balai. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là avec Hervé Chinois, tantôt Play. Vraiment, tout une parenthèse, il y a dossier, il y a Karine Mokonzi et Yvette Kalombo. Actualité nous domine encore le roi de la forêt, Zente Paris, le 17 septembre. Donc, est-ce qu'il y a un jour, moins 15 jours. Tantôt Play. Le roi de la forêt, le 17 au Zente Paris, un mot par rapport au Zente Paris, et comme on a jusque-là, Boké Tuayambo, a terminé Bossué à Zente Paris, n'a pas combattant sur la same message que concert et causalate pour Abengawera, Wewera ou Kobetate. Un mot par rapport à tout ça. Boké Tuaya, Boulaya Zaranan. Il y a un Macron. Boké Tuaya aventurier, ils ont bon un concert à Aigle, et ça l'année. Wera pe à Kobeta. Bakolo Mboka tellement autorisé Boké tu rien à voir donc il y a aussi les locaux Bagrimasa Wenze Boké tu Lucas structure à Kabile Kende structure à Kabile Kenda
toma na cité ya Fachi Beton soit lingi suni balinga mwana mboka ye wana soit disant que les raïs à mwana mboka te soit disant balinga mwana mboka ye wana siko balingi suni batika le roi de la forêt abeta concert na eza événement oyo mokili mobimba ezozela pona le roi de la forêt batika ya beta concert na ye ez événement mokili mombezela otomoni a invité bandeko mususu balelimba tomoni bapede nada ba voyager na we ranson tomoni abengisi bana na ye ya maison mère batika le roi de la forêt abeta ndun le wana ekobetama tomoni invité pe ba papa biso Josa Nyoka Longo maman Miliabel oui donc on a mon ngo ndeza le rôle spectacle ya suka ou nga sala pour na carrière musicale na ye pour comment on a déjà ba stratégie de la forêt zui ils a ba stratégie mo ezala te pourquoi iga mutabanda ba makambo d'autres personnes bazo le roi de la forêt comme na suka c'est style ya moi Luki azomo ba artiste on a bâti moi pour permettre les ennemis ça ko rester chinois c'est rose bon mais papa mais wera pas sali trop ata comme na suka problème te asa déjà wera et le roi luka na vie déjà mérité yango asa déjà wera ana mapango na ba États-Unis ba ni ba vivre à l'aise ana mapango na ba kisasa ana makamuna ekoti la kemonga ada wera tu as la génération par génération tu as la génération tu as la génération ya ba tu as la génération ya ba vena biso ba wendo génération ba ngekenda tu as la génération ya ba luambo lelo tu as la génération ba papa wemba ba kofi lelo tu as la génération ba wera ba wera ba jibe ba kende comprends les génération ba ferré ba fali ba héritier pe ba zoya ba maeso fa pour ba élève 10 mètres bien affilé ba Patrick Bekam pe ba zoya bango tout ba artiste na biso donc il faut soutenir bango wera asila taza déjà wera on comprend batiki la pe ba l'équipe espace ndeto moni ba allo ba fali ba faire ça et ça va ba héritier watana be ba maeso ça va comprends babi na filé pe ba oya ba Patrick Bekam pe ba oya ba matera pe ba déplique pomba pe ba oya on comprend wera beta concert wa boké tu vois le côté ceux qui en poso bundela mboka alongwa Belgique aya kisasa aya robunda na kisasa ta ke congolais wana za mboka na bisoté bango nde baza en exil aya bundela mboka na fanchi da bengisa bango baya ba congolais baya ba travailler so ba lukani. On a eu des informations tout le babi ba artiste congolais ou ba vana en Europe ou ba tra ba concert ba interpréter ba chose ba kofi ba wera bango bazo ko collaborer na ba combattre pour que la production ya ba artiste ba na kin ba kenda rapport pour que bango ba beta ba production ba chaque week-end ba beta ba se jonga wana soki ba ba collaborer na ba combattre ba toro ba nyama ngala bengi ba toro ba nyama ba luka ba diembela na ba œuvre ba ba king basala orchestre mais on a na poto ba aventurier baza ba aventurier bango ba posa ba beta ba karaoke na karaoke olia combien olia combien na karaoke ba basala ba orchestre ndeto monaka ba fali ba memara ba musicien ba faire ba musicien ba voyage ba de la forêt ba papa chéri ba binadam tout le monde ba te belé ba héritier watanabe ba ba oser bango ba aussi makala ba œuvre ba baba œuvre na bango ni baba beta o pe que non nga pe chinois na royemba par na orchestre ba uta ba so ba na tanya ba komo na ba na démarrer bango banan to ki ba Emelia to ki ba c'est belé o ba na poto tout Emela Sila fa pe sa mère si na faire rigola na dynastie pour faire azongi ça Emela Sila kala yenze monia malonga betata na BCBG to na maison mère o e cartona o ya yemoko maza ba vocal na beta we kanga ba côté na le bela œuvre papa chanson ndi bolelo comment Robin na maison mère yemba te salaka vocal bon ko chinois to bosana te papa non le bela mambo Emelia tikanga pardon le bela mambo Emelia otenga la ko bana Robin mundi but tenga na bi Robin so ka exemple ga sala vocal mo na bi Robin na beta balé non ba ya artiste bon wana hier comprends mais Emelia muto yo lobi wana vocal on y a sala konga papa na bilanga monte kiminga na peut be gisolo ya ko rappeler la yo ka ba vocal yo lenge ngana yo na monoko nini lisebama insangbo ama we yo lenge
nalela yo na monoko Robino na lelo yo na shairi Julia mapendo mami nachi Pourquoi on bolingo eza poison mortel Ko salaka blague tena bolingo Kokiko pomayo Change comme ta identité Nanzembo wata Terra comme amoureux Petra comme toro Yuma comme yanke Azala mise maison mère Azala mise maison mère to mise héritier C'est une maison mère, à sa vocale, une chanson héritée. Félicitations. On comprend, félicitations lui. On va chercher avec vous dossier à Sankara Dekouta. Dernière question pour finir cette émission, mesdames et messieurs, avec Hervé Chinois, Tonton Play. Tonton Play, Sankara Dekouta, pas de position de Zoé Banate. Ils étaient Paris, tout ce que le groupe dans Sankara, c'est la promotion, ils étaient Paris, pour les émissions comme Saka Fali. Pour pas. Ransoni, Bana Wengi, Bako Tomboka, Niveau Kobuka, faire comme ça fallait. Guerre oiseau créé entre eux, on a fait un minute, on a pour sa promotion de Paris. Un mot par rapport à la réaction, ça a rendu au téléménation. Non, il y a une autre lettre d'émission solo. Donc, on met, tu vérifies ça, on va fausse information. La fausse information. La phase de presse, ni là qui on va salir péter, donc voilà. Ah, donc moi je pense que Amukolo est maman ça là. Amukolo est maman ça là, mais faut avoir un éclair. On a vu nanga, faut avoir un éclair. Il y a quoi éclaircir, là bas fanatique à Wenge. Na ba fanatique ya Aigle ba Warrior qui est non na mini choyo apé sa position au monde tsinga na la kisi ke na la Chine te na les Américains te comprends na sa maramunanga mais oya osala makambo sepel sanga te na démarrer oya sa makambo sepel sanga na soutenir ye comprendre yango wana et puis apé ça ce qu'on est pour position biso toza na posa ya ko comprendre position une oya zana ngo donc na profiter pe na souhaiter ba condoléances auto père attends là tout le monde ba ta maison mais ba été ni auto père de serre na biso serre na Gigi Washington pe ba ta maison ba été bon matanga ba pe sa invitation te maintenant on appelle ça invitation tenga la goût il paraît ba suspendre des porte-parole à maison mère pour na Sankara. Moi je ne pense pas que non peut-être pas comme ça il y a information t'es orchestre pour y a comme un orchestre tout le monde des voyages à Guinée qui n'a tout le monde est na TV mais déjà sinon au monde a nyonso no monde qui Sankara se comporter mabe. Oh pourquoi pas avec nga very ce na moni ke muta sala mama malonga te ce na moni muta sala mama malonga te c'est que donc comprenez mon émotion, disons. Voilà, mesdames et messieurs, tout commence bien, finit bien. C'est le réel plaisir de recevoir ces messieurs. Hervé Chinois, Tonton Play, comme nous sommes en train de programme, on va dédicacer, on va chuter avec vous. Merci beaucoup, Amiral Chamala. On s'est en tournoi tout. Je sais que Hervé Chinois, Mikolo, nous avons une émission. Vous s'abonner massivement à 240 na Afrovision 243 TV, donc vous ne serez jamais dessus pour recevoir information en temps réel. Vous avez la partie privée, la Chinois, Amérique, tout pour une chaîne commerciale. On a souvent poste il y a promotion à blog, on a une star dans Miss tout là, peso. Miss ba maramuna ba blog on a tout la fashion. Na Afrovision et les cas donc on est là pour soutenir nos artistes et pour soutenir aussi nos frères au Bassa Maramamine. Donc merci beaucoup nangana s'adresser mukipeka na américain ba s'abonner massivement na sous la Chine tout bien les américains américain ba s'abonner na Afrovision 243 TV. Vous ne serez jamais si na senga pe na ba chinois bo luka numéro ya apôtre Tambwelu Koki asale la Karine Mokonzi maman na délivrance pour Karine Mokonzi libala eya mabota eya donc on a profité na pesa mbote bongo na Percy Mabwana papa discouré il passe à Chicha Mabwana papa Yoji babi Panza Bandal bayuma bavida kala bayuma bavida kala salinga passe na moni bayuma batumbi bluzo Zara o bango ba ko somba te bagenda poto kala ba ko somba bilamba te bata bilamba batiki ba Chine jalousie batumbelo bluzo Zara mais to s'en charger na bango ba toro ba Willy Kosi nga na benyo toro benge toro Willy Kosi za toro c'est moi ça boyo ko la te moi ça boyo à l'année place Maramboza Willy Kosi toro
Donc merci beaucoup na Yadadi Mabaya Motema Pamela Arija depuis la Chine. Là je vois aussi mon sponsor Joe Fakargo Freight Express les transitaires international. Il y a José Mawini, merci à toi. Merci à Jemi Fab c'est Beauty, la patronne à Jemi Mabokota, moi Sinzambe, moi ça Pembe sans doute à Santache, à l'Ekabango tout na Pemba l'Ekabango tout na Kitoko. Merci à Debs de Bundes depuis l'Allemagne. Là c'est mon manager privé. Merci à Nessinga di Mamanes depuis Paris. Là je vois aussi DJ Bola number one depuis London. Merci à la patronne à G2 Meta, GM Fashion Design na beau marché wana non loin à Hôtel Phoenix. Bilo tout beau lukeza wana bana poto bakangami na kata kisasa ba bisogo ba collection bimi kolela lela noté j'ai tout mettre za wana ba collection sikeza na bozonga na nandea ka bakini awa. Merci bongo na papa naliaka awa loy naliaka awa loy yo mto fute la nganda. Merci bongo na DJ Daddy Forme, le maire de tous les DJ dans la Suisse, mon papa Armand Lumontou. Merci à Fiston Sol Mawin, l'étoile d'Asie. Merci aussi à celui qu'on appelle Richie Bokol international depuis Turquie. Très aidé, c'est le Macha Mouvement, papa Naenjo, les petits japonais de BCBG dans la Turquie. On a Dr Fimanzila, héritier Moulenga. Donc merci beaucoup, on a mon présence et assistance et on a des longues jambes. Maman Manique de John, sans oublier Moutoto Tindelanga 32 kilos. Nani? Ma tante jolie Maya la Massangwa fois Babili Banga Kayoza la Kalengi pour nous rober. Donc des longues jambes, Babina s'en charger na bango. Na bomi ba charge structure ba charge et koufi. Merci beaucoup. Ceux qui va continuer à comment apporter bango plainte ba luka kombo musubatsa. On luka muna à répondre. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Tout commence bien, finit bien là c'était pour vous Hervé Chinois Tonton Play. Alobi a pandi na ba charge. Donc to luka ba charge ba répondre Chinois. Donc mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dis merci. Vraie femme d'affaires depuis Paris, bientôt retour à Kinshasa. Ah, femme d'affaires à Zamon. Mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti na mira ba voisin.